na beti motuté na brisqué pe motuté na sali musala nanga pona ko gérer full yo peut-être mon eza na kati mon eza libanda te bona parking na so la sécurité na kati toujours maintenant on pensa bo est-ce que héritier le loti lobby d'après yo nengo yo yebeli nenga yaki matanga wana président na biso Ranson akolo bake héritier kota matanga te ba question za yo ba réponse za nga mais lo mona otuna yo ça maka mususu soki bokomi ko se comparer président Wera avec héritier là héritier aye matanga bato balanda ki bana balanda ki tout le monde a quitté bango tout bakota na kati photo lexa héritier tout lexa na 4 personnes mais tout ça là ici et puis ngane mon atema na porte na bato mais la image faut boter la rabilo mususu na sali babilo wana na sui ba makaro na pesi bato gratuit oyo ça na preuve ngana tekela ki makaro na sui makaro allez quand on a TV à la kisa mais maître au moniteur bande ko belé ba sepeli na yo ata mukete par rapport ya musala oyo sali okomaki ko sala sécurité ndenge lobami ndenge pe bato bamonaki ya kopeta ba journaliste ya ko menacer même bato bazeki na kati ya ko pekisa bato bamona même cercueil ngai na sali musala ndenge ezalaka oyebi ko gérer matanga moni beza eza blague te est-ce que vous comprenez bato musu baina matanga pona désordre ba bunda ba créer problème ba musu ba pona ko chola ba musu ba yeka pona ko critiquer donc tokolo bana ba sens moko ebele bele ba yaka na ndenge ya musu ayepi na ninga ko kabola mawa peut-être na bana moni ndenge atiki bana musu ba yepi na ndenge ya ko za na famille musu ba landi okese wenga musique maison mère mais ba ndo kipe ba sanga te ba yaka pona toujours ko bebisa tezeloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata to sebela ndamu oh on a déjà vu la base tout 6 ali lozo kena ngo bomanga loko nyongezanga mitata yo moko te uzinga di pa pistolet loko nyesanga notice ba contre indication ezate oh ce que yo mela kabloka mabe yalo oui nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango au 600 tanga ta posologie tu vois ya podium jamais alekisi non pakanga makataka na sokola kabilamba yakanga makanga ayo moko vraiment solution de Jésus mat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde OK raison baka solution la soir tomate Napoléon bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala nanga bien à dire podium Napoléon pakalo yazo mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentielles maladie belé les autos tension hémorroïde faiblesse sexuelle Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te benga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba
solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso. Yo totisami na baproblème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution. Bana kini bana poto partout dans le monde, bolanda biso siko na www.elenga Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo oyo ezana babone belé oyo esalara ba actualité ya ndenge na ndenge oyo tolakisaka bino ba news ebele le na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo kande nepesa bino Martin Engi vitesse ya fusée sola likambo molobeli na bino tokosala na biso ba émission ebele partout donc bateau tout bana poto ba ebi réalité ya masolonde zalaka donc bonjour na bino tout au bolanda biso siko na www.elenga Congo TV donc sola likambo yo boko sala be Michel Belé kande na lobaka boko sala belé mais ekota la maté be mission nyonso te eza na qualité ndenge moko donc yango monaka biso to sala pe trop te mais to tindiki moko de bo senti pendage vitesse fusée azana pona koluka donc TV moko ba journaliste belé mais ba actualité eza ndenge moko te donc yango wana toza awa na Maingil bo mona na sependa donc na sependa to relaxa bino pourquoi to kiti awa pour mettre Ninza Weranson o to ebi biso tout balobeli kombo na belé bato belé balobeli kombo na belé asali sécurité bien te na Moni production bato balobi ateki ba macaron bato balobi mbongo bato balobi asali ba mama be o sepeli si ba chroniqueur te ba chroniqueuse te ba journaliste te même bato bazalaki na y avait na biso Moni production bato belé ba sepela kité yango Moni esali moi désordre bato belé pe ba sepeli te comment mettre à cause la sécurité bongo à cause la yango Moni biso to elelo poto solola na maître Ninza oyo aza proche ya Weranson le roi de la forêt aza garde ya Weranson chef ya sécurité ya Weranson ya wenge musique à maison mère donc bino mo bomona ki bilili oyo to relaxa bino ndenge nini to yaki na ndenga maele to yibaki mo ba image maître ayebaki te na ndenge ka ya kuzu to filmer muke pour ceux qui to filmaki bongo maître linga silika makasi mais yango moni mo ba idée na biso Elenga Congo TV to ya bongo to zu mo ba image muke to laxa bino ndenge maître zaki na mai bino mo bokolo ba bekiri banzoi mettre na staff ne ana sentir na e abande ko luka ba biloko wana boko mona ngo ye moko koloba biloko ni na bande ko luka soki eza pona kiss na to ebité ebele o balobi na komba maître yango moni le to luki maître teki ba macaron maître liembongo maître sali sécurité malonga te maître calé même ba musicien bakota bamona Weranson te vitesse affichée toujours donc babi musala maître o bolobi trop ye to zuye ba question nanga ba réponse na e donc bolanda ba image on sait pas tout mettre boy même artiste ba pesa Werambote ndenge lobami yango moni lelo maître Ninza oyo elo na kombo na e tozane awa na Martin Engi vitesse affichée ngai molobeli na bino to ko mekempe ko solola to uti ko mona na mai to ko bonjour Martin Boni bien maître Boni santé ouais ça va maître avant tout ça no yambinga kuto na mai na ebité bozokanga ba biloko yo na ceinture na ebité na benga ceinture beba lèvre beba petit na yo bozokanga cantine mobile ba biloko na ebité so ça moni poto ke musika te na peso pe soki eza bambiso koyeba kaka donc biso toza na babase toza na bapeso oyo tokadraka mais oyo équipe ya mai donc baza wana babenga bango bambembe zela nazwa ata des plans ata mbisi voilà bomona maître azozwa biloko akanga na mai oyo tobande kotonga toloba na mwase ba moi image tondo filmé donc biloko biso tondo filmé wana kuzu yango maître azongo siko po alaksa biso elo nini oyo bande ko kanga donc maître Ninza yo donc na eloko maître oh scorpion ozo moné boy ozo lay par jour 6 4 donc so tcheka au moins mine oyo oh scorpion o katanga liboko tcheka musapi omona donc so tche musapi au kangao niti awa na chango kapo yo aseringa maka fongola yo fini loko fini kwanza na mtu kwanza na katikati c'est bon nebisio kama musapi nanga sali boy
ye bien atraitaka malade on me pense moi ça suis ati on se fait on une autre force si ma folie Maître, oh, peut-être ça qui te boye le mot te boye pozo kanga bilo na samai ozupe temps na bois tout côté mbola na staff ta cantine tonde belé bilo ko eza peut-être qui na yo te boye amoni na vie parce que monsieur Zambé et celui Congo bolo le traitement malade de belé et ça na Zamba na mai Martin tout ça ma somme sous. Alors merci à toi Maître Ninza donc to kasi pour ne loko utolia et quand musi bato belé babangi et loko mubesu bozota pour nango cro et lesquels bato belé Maître Ninza le roi de la forêt na le wana ko laksango timé donc bola sa partie oyo ça normal quoi donc je connais quotidien ils en ont balongolo na montagne Maître Ninza il faut auto ça peut-être ordre zaki wana mais biso tout moni yango banana mort to moni ti jour corps et bimaki jour bakenda mais maître au moni que bande ko belé ba sepeli na yo ata mukete par rapport ya musala oyo sali belé balobi baleli na mutema même batu oyo balaki na ba maman mikolo ba jeune garçon belé même ba musicien même ba journaliste ba chroniqueur ba sepeli na yo te okomaki kosa la sécurité ndenge lobami ndenge pe batu ba monaki ya kopeta ba journaliste ya ko menacer même batu bazeki na kati na ya kopekisa batu ba mona même cercueil lo mona ko yebisa yo o poser nga ba question belé na répondre omoni sotaninga bien awa aza pieni na makolongolo na na tamabele ki to bi ke der moni be ko créer les problèmes sotani wana créer bato bazo mona ngai na sali musala ndenge ezalaka oyebi ko gérer matanga moni beza eza blague te oyebi to gérer ba conseil on so mona 90 000 personnes mais ezala ba place ba vandi nit na ba stade oyebi ba vandi na bango groupe mo ya sécurité créer ki bona section kota ki boye au dirigeant au bien na matanga ezala bandenge belé na matanga ezala batu mususu baye pona désordre est-ce que vous comprenez batu mususu baye na matanga pona désordre ba bunda ba créer problème ba mususu baye pona ko chola ba mususu baye ka pona ko critiquer donc tokolo bana ba sensi moko belé ba kaka na ndenge ya mususu baye pe na ninga ko kabola mawa peut-être na bana moni ndenge atiki bana mususu baye pe na ndenge ya ko za na famille mususu ba landi okese wenga musique maison mère mais bando qui peut basanga arrêter ba yaka pona toujours ko bebisa bisanga ba tout baso ya ba konzi ba commettre na ba soda prépéta ba 300 militaires plus équipe on na zoaki to lingesika na désordre zala c'est comme chargé sécurité na nga chargé protocole nga donc to sali musala na ndenge oyo esengeli président pesinga ordre bi ninja moi ba journaliste ndé basé belé fosa ba makaro na sali 300 makaro 300 na lobi bien Martin tout ça rappelle batu et ça pour na niti yo zoy makaroti o pesa ngambon maître na zoy makaro mais balobi après macaron wana o respecter no route ata bato balate makaro na zui ba makaro na zo pesa mutu nyonso moko pesa nga 100 francs ati na sali babilo wana na zui ba makaro na pesi batu gratuit oyo za na preuve nga na tekelaki makaro na zui makaro donc allez quand on a TV à la kisa maître Ninza après wana to monaki pe héritier Watanabe oyo azaki mwana ya we ranson po azaki pa na ye afanda pa na ye oyo abeta musique pa na ye tant que we ranson azaki para héritier Watanabe ayaki mais apesaki we ranson mbotete mais émission au totali yande on a biso pe no litambu héritier Watanabe alobi avant kutu nano kota na porte sécurité o ezalaki wana déjà ezalaki pasi donc ezaki da mikakatano donc passe déjà tia côté ezaki mobulu omoni lelo bilo mususu donc tout le monde a nyonso ba condamné yo nde maître donc nyonso yo nde na sima makambo wana nyonso maître omoni bino ba chroniqueur bobe samsana bino bo créer nde ba na moi beaucoup mo créer ba base beaucoup mo créer do makambo moko ka na ebité pone ça la nini tous on a un penza boy est-ce que héritier le loti lobby d'après yo nengo yo yebeli
nenga yaki matanga wana président na biso Weranson akoloba ke héritier kota matanga te ba question za yo ba réponse za nga mais lo mona otuna yo ko balancer makambo susu soki bokomi ko se comparer peut-être président Wera avec héritier là je regrette donc eloko wana eza na tina moko te héritier aye matanga bato balandaki ye bana balandaki ye tomonaki te bango tu bakota na kati faut tolekisa héritier tolekisa ye na 4 personnes nde tosalaki balekisi ye epuis nga nde mona tema na porte na bato na image faut botalaka biloko mosusu président pesi agangi na donc président komi jour a komi na parla bien si réunion yeba réunion il y a 0 heure 4 heures ngazo etant là la tête abani ko beta basete ninja directeur fulani nkingani omonengeza boy matanga moni bo sala ngweza matanga na biso bo yamba batutu ata o moto o afinga kasala ko ba bêtise o biloko na niko yokelo moko te parce que il y a des autorités ba koya wana ba mona image na biso neto organiser loko omoni presse alinga ba biloko moko ezala ya qualité non donc surtout ça qui est loko moko ke on est vraiment manqué moko boy engeza pe moi bêtise nga nazui kaka ba ordre ko ba lobby nde na sali ba ebise nga teke ninja na ebite ko tomo presse ebise nga ninja so mutayebo akota te papa mais so ba be mutakota te mutakota te mais nga nazui ordre na te parce que za matanga so ezaki fête babi ke mutu az invité te akota te wana na ko appliquer mutakota te oh fête babi a fête na biso peut-être obe libala mo za babi kinga na kota te oublier batu moko ba kota te bakota te akota ki héritier akoti parce que président na biso alobaki matanga eza matanga ebembe batu tout bakota ninja soki problème obulu yo kozala suspendé maître yo lingaki nga nazo suspension maître héritier Watanabe maître non répondre yo héritier Watanabe akotaki parce que eloko ni sala ke batu beki wana ke héritier Watanabe apesa peut-être na ndenge sécurité ndenge sala ki boyango peut-être rolo bandenge au moins na logique mususu fo botalaka sécurité na moment oyo ekomaka déborder sécurité aza capable ya ko changer makambo na ye mususu mpona terrain ndenge ekomi mais koto nazoyebisa yo na tie mai na monoko te kopesa mbote te ezalaki nini kopesa mbote te ezalaki nini kasi kopesa mbote te na ndenge héritier Watanabe edei Weranson azana apesi même Wera mbote te entrée eza boye soki moto akoti aki aseklini na corps koto batie les places akovanda donc omoni babilo mosusu ndenge olingo tuna nga wana namona ngo namona ta sens nango te soki penza question ko poser maître eza en sens problème eza en sens maître bon yo yebisanga oyo ozolinga na loba problème nanga eza nini sécurité nde toyokaki babeki on a géré sécurité protocole tant to koti si mutu ake asekina tiki fleur na ye ake afandi koto na ye. Bon, question na tout na yo moko pour comprendre. Héritier Watanabe tant qu'il y a na maison mère, moi on est le roi de la forêt, les lois sali orchestre na ye que aïe matin amour ya maison mère. Copé sa mot était peut-être ailleurs couture rançon na zana copé d'après yo. Façon héritier comme ça PC rançon mot était yo le bela qui on est. Bon, nga pa nanga nako mona ngonde ni. Pa nanga nazo tide on a ba angle mususu. Peut-être yemoko aibi pourquoi oh ya pesi mbote te donc non eza neto image kutu soki caméra bino azalaki amoni ba image nde na image nde sala faux boya ko laksa ngopo oningo sepela te ngo to filmaki tende bozana na mal donc yebisanga sikoyo kenga na aleka na nzela donc soki na kangita misu nazo kende na epité donc wana pendeza na mona répondre bisoté oh nazo répondre yo na lobby est-ce
que yo zo poser nga ba question oui ba question musu faut poser faut tout na yemo héritier tout nobi héritier pour na nini yo pesa ki président no héritier Watanabe alobaki ki tant na ki dei na ki pona mon accord ya de mo kota ki sécurité nanu ezaki nanu mo boeti na kota ki na mona na nga le roi de la forêt si amona ki corps akefanda ko mona le roi de la forêt kaka tangu balimba tombo la corps na mona ki Weranson na moni yo Martin ozoke nanga na bandenge moko to sauter page on répond des questions donc na répondre au calme donc lelo net yo Martin yo yaki no bon otinenga cameraman obosani otini cameraman kende sikala ba pesa makaro oh yana oh nazi makaro na pesi ozo na yo côté parce que moto yo azo filmer tant azala makaro c'est que moto azawana faut ticket pesa na moto na temps yako yebisa na kaboli 300 makaro ya presse ya sécurité siko bino presse so bozaki 300 bozo ba interview na 4 heures est-ce que moment ba ministre va vendre ki wana tant ba tout ba vendre na place d'honneur donc esa place moko boye et pesa minute bazwaka interview tant peut-être mutazo bima tant net ndeko mususu onga na longola ki wana alinga yo poser question na ministre intérieur wana ila saki atangela ki ngote yo katena ebisa yo azo nga poser question nga poser azo lobabi ayeka mbalama bi excellence tunga to loba momoko à propos ya ndenge moboyi akufi et salinga pasi na bendeka bonabi obi bilo musubo contrôler ka boyete nga ifasiki ina ozoyoka mabe mais moni Tracy omona sepelaka na madame Tracy Glody Dias baza bana moko na éviter mona atanga mingi apesanga mwa punition ndenge ezalaka assistant man et moi nde ba misupe bazwaka mais nga na sali musala bien place na yaki na pesi musicien tout o ya o ba yaki to pekisi mutute to pesi accès na batutu pe to lobaki même na bouton nga na zwaki micro na lobian de monib to boyi mutaya na machette de monib to boyi bat ba na désordre de monib to boyi batu baya na ndenge nini na ba senglé na ba lagom na ba kilote parce que ebembe mutu pona ya ko s'incliner devant corps faut la ta correct quand même tous abatu maître yazaki muta ba musicien donc un musicien ko la tane pe ezana ba musicien ba ko la ta même ba kilote omoni na respect mo ezalaka wana ningi peut-être yo ko yeba ngote pesa domaine na ote même bemezo ya boy même général dans mon makolo général faté ma fixe général na pèse exemple à général net général Elvis a s'incliner à saluer corps ce que même corps on est le cananze là Alexandre va attends il y a mon qu'il faut abeta le sako et ça ni respect accord na éviter les loso qui ba bengo na parlement beaucoup takati boza ba journaliste toko taka bisanga o la ta kilote ko ça l'interview na batu ce que corps et l'équipe makamona nyos corps so mutala il faut un respect place batu bazoya wana fo okolata la gomme et ça ba journaliste musuba la taki la gomme mais na PC macaro la gomme nazo ebiso journaliste alati ba chroniqueur pardon chroniqueur alati la gomme mais na buto alata ki bien na tongo alati azo el boso batu azo filmer nga na beti mutute na ye na bisi bon famille boité mundo sana kilote boy zala libanda et ça la bien été devant ba cause mettre bando ko toka batu boaki batu kuna même ba jeune fait balati bien batu batala rata cercle ya pamba batu batika lo mona cercle ndeko bino bosaka musala bien bobo laksanga image ona beti so na beti ka mbate aba nga poni nga ninja na zana na sami beko na beti mutute na brisquet pe mutute na sali musala nanga pona ko gérer full yo peut-être mon oze na kati mon oze libanda te bona parking na so sala sécurité na kati ndeko moko aza journaliste ya mutu moko ya théâtre boy mutongo sanso na bazona kin atindaki batu na ye mona na bino filmer te alati kilote azo filmer corps boy cercle à côté de caméra na kati ya cercle boy merci basala boy te ça libana ninga resto maintenant OK
na biso makaro pesa bandeko mususu oyo balandi ya sima na ba photographe webi boka musanga gouverneur aye rétroviseur na ye et bouger te ba ministre ba député ba mutalele o mutuke bungi ezate hein toka voiture mo we bayiba ki voiture mo Canada wana toka voiture mo bayiba et l'autre côté au moins makamnyo so bolo baka bo so avec ba image boki botuni bato voiture bayiba keza nani et le comme montage esika biso toza wana passé matanga non ba ndimbangu bazolanda même ba policier bazolanda voiture ebunga moko nazala ki wana mutu azana nyongo ya mutu mutu azana nyongo ya mutu bana dossier na parquet amoni mutu wana na kati ya nini siko aye abelele muyibi akabele muyibi yabi oh obelanga muyibi ndenge adembeli na karna ye le quoi to pese ba ordre erazo bima ba signaler ngai na motorola na bengi ba to pese na fikini ba entrer to pese ngo ba comme sous to bengi siko réseau mobile. Ça veut dire une entrée kuna ya motel bakangi porte to komi to kuti jeep wana na muto ni eza makamanyongo ah bongo nyongo yango de photo benga ka bino presse non au moins makamususu lelo maison mère sel na matanga ya monibe ezati to omoni même famille bandeko bolo bana poto ya vie na bino a vie to bolo bande bolo ba ope wona kini so bozolo ba muto kanga no malobe ezati mais biso pena pona ko critiquer pona ko loba ezati auto sali o esengaka bat basala moni babande ko sala obiso to sali ngo tina suka est-ce que ebike na cimetière na ko tangelo famille mususu ya monib batika on komate one te biso pesa mel biso to lo makambo wana e pesa mel te ya makambo ba to famille maître ninja ken piana pe alobaki na sir ba vidéo bat batalaki donc na façon oyo osaki musala no ya sécurité na kati ya daiwana na kati ya fikin donc à mon c'est comme si on négligeait qui so moi ezali moi réponse pe okoyo loba po bayoka yo po bato bele pe ba sepelete au tele vidéo ken piana Martin hier moko on va vraiment tali mais passe Comment le bandé mon là bas wera na banani vous évitez pourquoi est-ce que président nga le bandé ngona répondez pour na ken piana ninga lo ba c'est pela quitter quand même et bi lelo hein bandé ngona bino wana hein on peut savoir ba conseil donc nga na ko sala ba so muta sécurité nga na zai donc nazo coordonner matanga mobimba pona okia lobi après ko leka bana o selanga na lobelo muna bete mbata nga na bunda te biso so ko bunda so na mona dika moi saki ya mabe peut-être ero azate peut-être na koki ko sala au procédure ko senga biso za ka batu ya ko noki ka fanika solo balo ko wana ba fininga pene na zo leka wana na simbiete naza na tro ko leka funa yana kota bona contrôler loko boy corbillard et kozala ndenge nini bata sécurité baza na position nini entraîner nini to bimela parce que to kanaki ke soki to bimi photo leka la samba photo comme kauka chaque bisi soto leki kauka photo comme mumbele nazaki mutu na préparer équipe moko na tindi na mort na équipe musu na tindi na la samba donc esika cordon moni bina minito akomaki aza mokonzi tozo pesa yende valeur yango me ba konyoso ba ndeko ya ko sekani ministre intérieur même gouverneur de la ville avec Botswana donc c'est que faut ndenge ba konzi batinda équipe d'avance biso peto tinda équipe d'avance na tinda équipe mususu 50 personnes bokita la samba équipe wala mususu bino bolongo bokisa na mundako parce que babaki ona no matkauka soto komi panza to ko passe ba mitu kato sama non équipe parce que moi biso er moko peso ki to bi show on comprend mais le biso to boya ki show pour batu musu banya baya na show to bi to boy show donc mutu tout azan na droit akota il a ki sanga preuve mutu ebi ke akota ki na corps na nini aki ko s'incliner devant corps la ki sanga nani parce que n'importe bo so to beto taki blender mutu akota te ah papa surtout batu bazaki banda ba mère wana balela ki fort batika lo mona ta cercueil na bisayo na air sécurité salemaka tiango ke ba konzi baza na kati yebisanga neti ministre de l'Intérieur ndenge ka azale na kati hein yo chef wa quartier oyo tia souffleur
na pesi par exemple wana mais biso makambo wana surtout total yango te total batali président nenga ministre intérieur alandaki parce que yebi bato belé ba yaki parce que o ba yebaki de la forêt a coupé leur maison mère et eu problème bato musu pe ba yeba landi moni parce que ba yebaki na ninga musala donc biso koton tokolo baki na ko féliciter bandeko mingi oyo batika biso te na tango passe ba yaki otala biso na matanga elekaki bien pas nanga elekaki bien ope ba moni que peut-être biso ngai ninja na sani musala olimbisanga toza bato bolimbisanga euta na mutema na bino mutema mabaku te toza na tango na te biso tosala makambo omoni leader président na biso ndenge nzamba asala ye soko bebisika na makambo obe na minute obe ninja betaki paka circulation abengoka bino secrétaire général azana nini ninja vanda non comprendre. Voilà. Merci Maître Ninja donc à tout Maître Ninja question moko na tout na ya sukapo tozo chité pena na émission na biso to lingaka au clairci ba to ndenge matanga izalaki ndenge balobi lié au sali commerce kuna au bénéficier comme na mbongo belo teki ba macaron menacer batu yo mo au clairci batu et sali moi bien attends Maître to comme na suka émission na biso moi ce qui ba mbote sali yo pesa batu moi des à la caca. Ils ont rabattu peu bas, c'était Nakayo et ça la rabattu. R, tout est la R. Voilà, mbote nangai nazo pesa nanu na Tracy Belenga. Pro. Na pesi Fofo Konzi président Fofo. Na pesi Noela Kunga. Na pesi Dada Muzinga. Na pesi pe Astrid. Ici bana Venance na pesi Venance na pesi pe on dit Hollywood 5 étoiles voilà wana bazali petit cercle et puis ana Moswahili na Lyon oui bien les aboirara voilà ana Moswahili na Lyon donc et puis na pesi mbote na pesi sou mbote na Claudine Kino Pixel. Yo, hein? Serna. Bon, côté pe bana mibali basé belé. Après si masalanga tout ramboma imbattable. Parce que biso nene to kanga chango, il a full contact na lit catch. Mon makamande zalaka, ya sko avanda kuna. Ba maître Batista ba maître basé belé na Guy Badjo aux États-Unis. PCP Ige Iweni en États-Unis. Merci. Kitoko. Voilà. Merci à tous mesdames et messieurs. Voilà Kandene Psibino, maître est aussi si émission na maître Ninja voilà. Kaka Martin est invité sa fusée na Lobaka et Loba Mitro et puis biso tout aux na day to monaki ou salama ki la sécurité bande ko belé ba sepela kité ba journaliste belé ba sepela kité na sécurité au maître Ninja asalaki et ça qui penda ba tout passe po ba kota na kati yango moni tellement que éviter sa fusée na zana pona koloba po ebele pe baloba ki hérité Watanabe ayaki apesa ki we ranson mbotete yango moni hérité pe batuna ki question répondre ki ngape na ekoto malgré moi mikakata na ko répondre des ali mais to larsino ba image merci na batu tout o balanda kanga partout dans le monde na Europe na Amérique na Asie Afrique Océanie au batalra www.elenga Congo TV chaîne moko na kata République démocratique du Congo donc Azmak la canadienne na kata Canada vrai chéri vous a toujours branché na www.elenga Congo TV Martin invité sa fusée Solali Kambo. Ciao. Moi qui bokolo. Batata mama bandiku. Na landi sima. Na timbiri. Na timbiri wa sekreja. Sekreja ni kaka.
timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokoma lokola mwasi simekoli mwa kibokolo yango oyo odio bazakokelamo awa toza kibokolo mwasi simekoli obi oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otia yango outilize omoni a je forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir ke okoza nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awa toza je veux la pommade Bocho, je veux les Suppovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatosa Simekoli. Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Kata.